Artiste BLP oyo banana papa ou moni bango ba soutenir mon invité à son embrouillé dans tellement résumé les gars fort na éviter les c'est mon na ngapna na mon monter donc tu as été image bien traitée. Bravo Claudie Yasuka, bravo Tracy Melenga Pro, couple parisienne. Tracy Melenga, la main magique. Nyosa simbaka ebongo na kawolo. Lelo elenga komona tope. Ba journaliste papa mola. Zambe, Tolobate, Filokombo, Tolobate. Zambe, yo. Otani. Ozolulema. Ya yupa kokiko koma bongo. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Ndai mwese rapi okuma. Olingi osoma pomade naturelle awatoza en ligne. www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Bokeba na pirate. Pour la COVID Sabamole, Mipende Sinapetolo, Somba gamme ya pomade Awatoza, Massé yango na ba parti oyo lingi vimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. La pomade Awatoza, moi c'est un pas communal qui bokon. Na pomade Awatoza. Claudie Yasuka, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Melenga Pro. Tracy Melenga Pro. Kata. Mesdames et messieurs, merci d'avoir votre émission PC La Plus Plus. Là, je suis à l'hôpital général de Kinshasa, place Tozo Bimisa. Corps, il y a maman Nabiso Pauline, il y a moi aussi, il y a Pépé Calais, Oatika Biso, ça fait temps et belé. Merci, mais il y a tout le monde bazo là, il y a tout le monde bazo loba, mais Constant Auto Sali, artistes et musiciens, balinga la raté, parce qu'il n'y a pas des artistes. Et ça le roi a mampata koufi, toi ça le roi la mission moi koufi donc. Awa to moni na biso vraiment artiste était donc chez les artistes, balobara trop. Sori Moutaza vivant. Donc merci beaucoup Naba na poto ba soutenir biso. Merci surtout Naba musicien nyonso oyope ba bengi ba opé bazolela na bango donc ça la bien. Derrière moi bozomona moi si ya sans souci, moi si ya artiste na biso mususu ba bazolela mais on dirait vraiment bolingo ezalaka penzate et na pesi merci na bandeko nyonso ba otala biso Nicolas Mokonzi soto kozo artiste et musicien et tel fils mon frère mes condoléances ba la poto ba otala yo matang ezoleka bien et tout
Quand des bons donc. Est-ce que ça va artiste BLP ou banana papa ou moni bango ba soutenir? Mon habité est sur l'embrayé donc tellement résumé les gars fort habité. Bon, même si le monde n'a pas donc tu as été. Même il y a vu la Nova tout le monde est monté na mort na habité. Ouais. Quand des bons et ça pour nani? On a habité. Peut-être bon ça n'a pas quoi. Message nous le balabala potonyo sur balingara yo ba OP ba soutenir yo atana ba message na ma bébélé. Ouais message na mara bana mi qui est partout dans le monde qui fiston en panya yo. Les lots nazangi papa nazangi maman dans bon ba conseil nous psalanga bien ba consolation nous sanga bien donc naza boza de cœur envers nga quoi. Ah oui. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup et pesa ce programme après à mort ya maman moto qui après to ke commune na banda na communal wana to la mona pour wana lobby nécropole. Merci beaucoup. OK, merci. Voilà, merci beaucoup et on continue donc c'est toujours Elenga Congo et pourquoi pas la RTVS 1 tout salara musala ndenge makambo ezalaka. Merci na bandeko nyonso oyo bazana biso ensemble mais constamment to sali et na benga appelé les grands chroniqueurs Thierry Diawa donc o bat baebi azape artiste musicien oya salara musala na bien to solana ye par rapport ya matanga ya maman na biso Pauline Thierry Diawa bonjour. Bonjour papa. Condoléances. Merci Nayope. Yo artiste et musicien et puis grand chroniqueur ya mboka na biso parce que tant total arabino nde lelo biso ba maté tout ça et constant ni osali awa par rapport ya matanga ya mapoli. Bon, conseil zara d'abord bazana mawa ba oyo ba lingara ye o bazaka na kati ya motema na ye ba onde omone ba monani et le reste ba yena bango te et matanga ba pesa pa invitation te aux pas obligé ya te nyonso a kanisaka ka bolingo oye azanango envers l'artiste pour a mega ko se présenter quoi donc est-ce que moni pe ba musicien nde zalaki ils ont rôle artiste et musicien munene wa tikabiso moi si na ya kufi est-ce que moni pe moi ba artiste minene ba ata ba artiste ngo bango moko personnellement ba été mais na reconnaître basi na bango baza ebele donc basi ba artiste o baza na nous vivants ba OPDC ba kufa ba veuve na ba marié na bango baza na bango awa donc c'est ça l'essentiel pour na rolela artiste ngo ya ki assez c'est misusu sera pas couleur produit moi il serait bêtier ma trop donc peut-être ba ya na soir mais pour l'instant on a la monnaie ezara basi na bango donc ba se faire représenter yo pos artiste et musicien habité surtout Roswatelo mo ya Pepe Kale ya Mukie et c'est pel sabandeko nyonso ba otala biso et consoler pe famille ngai kolito ebuya na zambwe pona likambo za bolora salinga nakokite voilà merci beaucoup on continue donc merci à Tracy Mbelenga Pro et merci aussi à Glody Diasuka donc il faut to lingala ya solo balobi ezate soki muta kufi bozo mona na te les artistes et musiciens ta yango to lingala ya solo eza lokola moi si ya misia munene oya tika biso akufi mais na moni vraiment présence ya artiste était bon on a évité parce que tozana on a morgue to éviter soki ti soir to mona artiste et musicien bakoya mais bana poto matanga ezoleka bien et na moni vraiment bana bandal bazolela ensemble bazolela ya bango mama Pauline et tozolela longo na chichibola beauté plus l'argent atiki bisoté na ba conseil tozolela elongo na odilo mampuya. Et pourquoi pas na bandeko nyonso balingaka biso donc c'est Mathieu bon chez votre humble serviteur vous comprendre morgue na biso ya kini araboye les deux samedi plus de 100 corps et malelo donc kini batu bazo kufa na nenga osakana te ezosala pasi nzamba pambola mboka na biso échanger et kende pe na marambebele et merci à l'organisation de Nicolas Mokonzi balobi équipe complet donc ba Glody Diasuka baza awa ba Nordi donc vraiment awa eza tikotak image ekoti potemoni ça c'est toujours la première partie maintenant on a un journaliste Moro donc il y a tout le monde bazolela awa donc merci na Elenga Congo merci à Tracy Mbelenga donc oazwa kapena matériel nyonso équipe complet et il y a donc merci beaucoup Corbiar Yangwane Zoya avec Nicolas Mokonzi Mathieu Bonché tout le monde tozolela et zosala pasi na mitema donc c'est vrai toza ba imeme liwa eza pasi lelo ebele bakufeli lelo bandeko msusu bakufeli ezosala vraiment pasi courage na bandeko nyonso bayebaka mama Pauline merci na bana na ye courage na
bandeko nyonso oyo basali organisation ke matanga ezala boye. Napesi merci na bana poto ba contribuer. Merci aussi à Bwinga. Donc Bwingi pe malgré makambo na bango mais azaki toujours kolela na maman na biso Pauline. Donc merci na bana poto ba otala biso moni sima ya Mathieu bon chez Corbillard Rezoya. Donc tout le monde plaire par rapport à l'organisation et merci à Tracy Melenga parce que Moussala ezo salama makamutu ezo sala bien Nicolas Mokonzi. Donc ezwa bandeko ndenge bazolela et bandeko belé oyo bazolela maman Pauline et fallait pas papa Koufa totikala kaka la maman Pauline fallait tozana onaye pour makamutu et kende liboso. Voilà, je dis merci à mon équipe technique, merci à tout le monde et merci aussi à Harry Noël Moutavokia. Donc viens à biso ya Sarah Boulona et bien antenne A. Et merci na bandeko nyonso ba pesa biso confiance. Nous on travaille toujours. Là je suis avec des maîtres oyo bazo sala la sécurité ba o ba sala boulot na bango bien. Ozana day ozana bango mebele donc bango yeyo et maître organisation zo les gandeni. Bon, organisation les gars normalement très bien nyonso dans calme na kimia donc nyonso sous contrôle. Voilà, merci beaucoup et ba organisation ya boye fozalaka et belé baloba ki trop mais quand même tout moni d'ailleurs Bandal ezolela Mama Pauline et bandeko ba musicien ba journaliste otozala bango awa bazolela Mama Pauline. Nous on est là pour travailler Nicolas Mokonzi, on est là pour bien informer bandeko ba otala biso libanda na poto de partout. C'est toujours Elenia Congo premier site RTNC à site donc on est là. Moi c'est Mathieu bon c'est votre humble serviteur. Tozolela na Lorette mon pal à la paix. Oyazana poto tozolela na ba Jenny Ekila l'antigresse tozolela na Yves Diswarek motema ya Jordan mission na souhaite bazolela na biso ba vient na biso tout tozomona derrière moi Corbillard yango wana batu nyonso bazolela ezosala vraiment pas Nicolas Mokonzi mais musala kaka eleka maloba nebele Mama Pauline ya Pepe Kale lelo atiki biso ezosala vraiment pas donc tout le monde azolela par rapport à l'organisation, tous appellent à Bandeko Belé, Nicolas Mokonzi Soko Zonga, tous soit interview. Papa Mbote. Mbote Mingi. Et organisation, il y a matin, ils ont les gars bons. Ils ont les gars très bien, ils ont les gars bien. Tu qu'est-ce que tu as mort que tu es na Bandal. Après Bandal lobby, on s'est la mettre sur place et puis tu es na Nécopole. On a internet, tout le monde est moi marambe belé, mais quand même organisation, ça bien. Et ça la tête, et c'est biso Koufi, biso Koufité, et ça tête et c'est Moussa Rabato. Eh papa. Voilà, ce qu'on s'est présenté, Georges Kodia, Lekia Papitex. Lekia Papitex. Voilà, merci beaucoup. Courage. Merci. On continue toujours. Là, je suis avec Nicolas Mokonzi, avec tout le monde. Et donc, là, Tobimi Morgi, Mama Embo. Maintenant, on est sur Wangata. Il y a tout le monde, hein, Nicolas. Donc, soit Bato Belé, journaliste internet, Bato Belé, Nema Soledo Salama. Donc, Ezo Sala, Passi. Et voilà, merci beaucoup. Nicolas Mokonzi, merci à toi. Merci à Glody Diasuka pour la première partie. Et merci à Josué Diasuka, le petit frère propre et à Glody Diasuka. Vous comprenez, Glody Diasuka, c'est mon patron. Donc, merci beaucoup. Et je dis merci à tout le monde. À suivre direction Bandal. Wana toromona peut-être ba musicien so ba eko sala bien, mais ba musicien à Congo tolingana eko sala bien. Destination Bandal na terrain municipal là où tozolela Mama Nabiso, Mama Pauline, il y a Pepe Kale donc pas na motema kasi musale ko sala makaka par rapport à musalo tozo sala. Elenga Congo en exclusivité. On est là pour bien travailler. On est là avec beaucoup d'images, avec beaucoup de caméras, avec notre équipe de montage. Donc tout ça là en direct, ça se passe ici. On est sur Avenue Wangata, Nicolas Mokonzi, là où tozomona bashege, bazolela na ndenge na bango, ba femme veuve ya artiste, bazolela na ndenge na bango. Batoupe bazosala bisela ndenge na bango parce que kini ezalaka kaboye. Donc photo lela na ba o bazolela ba spectacle ezosalama makambe bele ezosalama donc voilà matanga na Congo ezalaka kaboye.
Merci beaucoup, merci à tout le monde. On va payer sa confiance dans l'Engia Congo. Et surtout, on fait aussi 100 000 abonnés. Excusez-moi, et c'est mon travail. Donc, merci à tout le monde. Est-ce que il faut tolérer la lolenge oyo? Donc, il faut tolérer la lolenge nini. Merci à Nordi, merci à Nicolas, et merci aussi à tout le monde. Merci à Josué Diasuka. Tozomona batu belé bazolela matanga ya maman Nabiso Pauline. Donc, derrière moi, il y a tout le monde. Message ezaka ke artistes et musiciens. Tolingana ya solo, et puis nous avons lancé un message à Villanova Mobimba. Tomonana ekosala bien tolela na artiste na biso oyo autikoye bisabiso erke autikoye bisabiso ke atikali au père orphelin et des pères et des mères donc et sali pasi na mitema. Merci beaucoup à mon équipe technique Nicolas Mokonzi, merci à Josué Diasuka et surtout merci aussi à tout le monde. Donc à la prochaine. Direction Bandalungwa et Sika Otorole la Bissonios. Merci. Apesi ya moto mokile pesa pate Jalia Jalia Akausi kijoli ya bapasi nanga Apesi ya moto mokile pesa pate Yahweh ozali evandelo ya kondima na ngai mpe nazali komayabo likoko yo na yo nazobima kaka ete nakokenda liboso mpe nakokoma mpo na nkembo na yo car rien n'est impossible à toi. Alléluia. Voilà, mesdames et messieurs, on est ici à Bandal, donc na palais à Pépé Calais, derrière moi, donc Bomona Ndaku ya Pépé Calais, il y a tout le monde bazo lelaé et zo la passi na ba maman ya quartier, ba message na maman Pauline, donc Ndaku ya Pépé Calais en ngoyo.
Et derrière moi, il y a tout le monde. Bananaye, Bazolela. Donc, ils ont ça là vraiment passé. Merci Nabana Poto, Oyo, Bazo Sala, Yabiso, ensemble. Bote maman. Bote papa. Souvenir ni amala moutika na maman Pauline. Un souvenir na ekaba conseil na ya banda opesa batu vraiment azaki maman moko malamu. To vandaki na ye malamu azaki semeki na biso na ya na biso kale Jean. Merci beaucoup. Donc bote maman. Bote papa. Omoni ozolela awa caméra ezotala yo. Maman Pauline lelo akufi pona yo zolobelo. Pasi mingi penza na motema maman boboto maman malamu penza tozalaki na ye atika biso te bisika nyoso tozalaka na ye longo en tout cas lelo atiki biso za pasi mingi pasi. Merci beaucoup, il y a tout le monde donc Papa Mbote. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis le conseiller juridique de la Fondation Pécalé. Je m'appelle M. Rémi Magnonga. L'émotion est grande à voir la disparition de notre maman. C'est elle qui a bien voulu qu'on mette sur pied, dès la mort de son feu mari, qu'on mette sur pied la Fondation Pécalé. Et toute la rédaction a été faite, mais voilà, qu'elle est partie, mais quand même partie, mais les documents ont été notariés. Je crois que la Fondation pourra vivre avec ceux qui sont restés. Merci beaucoup. Je suis grand, je ne peux pas beaucoup m'attarder sur ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, merci beaucoup. Et après Ndaku, mesdames et messieurs, après Ndaku, parce que là je suis à la maison, et toujours Kendesko, direction terrain municipal Yabandal, Eska Obakochako, à suivre avec toute Elenga Congo et pourquoi pas la Moussala Tozo Sala. À suivre. Basala yo confiance, lelo bazangelo côté. Yawe na bomo, efandelo kondima nangai. Namona teo mutakutana na yo azanga kimia. Badelela yo mukonzi lelo bakoma likatoli. Basala yo confiance, lelo bazangelo côté. apesi ya moto mokili epesaka te. tozolokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata